Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la baby la donja ya ba baby mukuse na biso ya tolo mwasi nzambe mutetela ya kitoko makasi, mutetela penza ya tongo makasi. Baby la donja za kitoko wa il faut kolobaka soki mutu aza kitoko il faut kolobaka. Baby la donja aza penza mwasi moko kitoko, mwasi ya taille, mwasi moko ya forme makasi tobenga aka mwasi nzambe. Aza mwasi kitoko aza pe na motema ya kibomama, donc motema moko ya mwasi ya ndako, mama ya bana de motema penza ya baby la donja. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, namemeli bino lisusu baby la donja. Ebela batu ba otuna siko baby la donja problème nini kandenge zalaka. En tout cas la famille na makambo o nyonso eleka na ba réseaux sociaux, bino moko bando tala, bando landa ba photo, ba message, ba information kandenge zalaka. Tout ce temps baby la donja azalaki na kimia abando lobate, abanda pe ko répondre te. Azalaki totalement kimia. Mais na minute oyo, na moment o tozo loba, baby la donja vient aussi de briser le silence. Mutu na mutu azalaka na tana ye. Batu ba osala makambo na bango ba koloba, mais mukolo pe makambo azalaka na mo ya suka ya koloba sur makambo na ye. C'est ainsi que baby la donja pe aye ko se décider à kota pe aya ko pesa pe moi avis na ye, aya ko pesa moi réponse na ye surtout sur makambo nyonso oyo ezoleka, surtout na couple na bango, donc couple luzolo. Ebele abatu toyebi déjà couple oyo depuis kala babanda kala depuis 2017, donc eza couple moko ba umeli makasi siko soki moi problème eza, donc il faut de tous les deux côtés oyo alobi koto oyo pe alobi koto yo wana ndeto comprendre ndenge nini makambo ezokende. Siko na émission na biso ya lelo, baby la donja aye kopesa au moins 3 réponses, surtout ya ba makambo nyonso e bando leka. En tout cas la famille ngana oloba nanga ebele lelo te, mais na kotika bino kandenge zalaka bosala bino moko analyse sur réponse ya baby la donja. Alors avant to kota na moi makambo na moi ba réponse ya baby la donja kandenge zalaka, na osenga surtout na ba fan nyonso o ba sepelaka na mukuse na biso ya tolo na mutetela na biso ya tongo, na osenga vraiment na bino si c'est la toute première fois ya kokota sur notre chaîne qui est Étoiline Inès TV, je vous prierai de vous abonner massivement. Abonnez-vous, cliquez aussi sur la cloche de notification pour recevoir les nouveautés de notre chaîne surtout. Bon aimer pe ba vidéo na biso, bon commenter surtout na dossier oyo ya baby la donja. En tout cas na osenga na ba fan nyonso ya baby la donja, ba fan nyonso ya grâce luzolo. En tout cas bo sala ba commentaire na bino, ba suggestion na bino, ba moi remarque na bino pona couple oyo e ko sunga bango mingi makasi. Alors la famille tokota na moi makambo ya lelo kandenge ezalaka ba réponse ya baby la donja. Premièrement, première réponse na ye oyo vraiment apesaki eza que botika grâce luzolo asala makambo na ye, baby la donja pe na ba fan na ye basala pe ba makambo na bango wana pe nde ezalaki vraiment réponse ya baby la donja. Réponse ya liboso. Siko réponse ya mibale eza que
babando travailler ensemble grâce Luzolo na Baby Ladonja. Donc ceux qui na Baby Ladonja na chaîne na ye azo sala ba filme grâce Luzolo abandaki ko participer. Sikoyo na minute oyo ekomi ke grâce Luzolo azo sala ba filme na chaîne na ye mais azo invitaka Baby Ladonja te. Wana penza deuxième réponse pour na bandeko o ba yebi vraiment ba analyse na ba information quand ndenge zalaka wana deuxième réponse. Et puis pour la troisième réponse il y a Baby Ladonja alobi mutu na mutu dans la vie azalaka na ba choix il y a ba couleur na ba goût na ye. Boyebi déjà principe o elobi les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Donc, wana penza des akit pe réponse il y a Baby Ladonja. Bande konanga, la famille, surtout chers abonnés, chers internautes, bino moko déjà bomona makambo ndenge bando kende. Ba photo e bando bima, ya grâce Luzolo na Luna. Moi ba réponse déjà, moi ba message moko boye grâce Luzolo banda déjà kotia na page na ye ya Facebook. Donc bando la ki sa déjà ebelé. Et puis na eloko pe mususu tokoki ko comprendre ba makambo nyonso. Love story. Love story bando leka na ba chaîne na bango soit chaîne ya grâce Luzolo, soit chaîne ya Baby Ladonja. Ba yaki ko suspendre ngo. Depuis ce qui janvier, nanu ba sali love story te. Toye ko komona ka calme entre grâce Luzolo na Baby Ladonja. Ba sorti o ba bando sala ezala lisusu te. Bazalaki soki basali ba sorti na bango mona ba photo, soki ba ki mariage o mona ba photo. Même mikolo yo eza lisusu te. Et puis na ba émission ya Baby Ladonja lobi azalaki na dépression. Donc abando mitika parce que azalaki lisusu yete. Des dépression et déception ko. Donc amitikaki abando réfléchir lisusu bien te, abando raisonner lisusu bien te. Wana penza na ba émission na ye nde abando loba. Siko makambo bandeko eza somo. Pona réponse ya liboso, makambo nyonso eza clair. Donc cela veut dire que botika grâce Luzolo asa la vie na ye. Donc apona ko sala vie mosusu. Donc si soki to koti penza en profondeur, boyebi déjà la réponse bandeko. Donc wana ezoloba déjà que baza lisusu ensemble te. Grâce Luzolo aponi na ye mwasi mosusu to alingi na ye lisusu baby te. To alingi na ye relation na bango lisusu te. To donc azotia na mutu na ye ka na obala nanga baby te na lukaka mwasi mosusu. To ezaka ba temps mort to yebite makambo ezaka na ezopesaka ba confusion. Et de l'autre côté ceux qui totali pe na troisième réponse à lobaki que les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Mutuna mutoza na ba goût na ye, mutuna mutoza ba couleur na ye. Donc c'est comme si entre bango mibale compréhension ezalaki lisusu te, babando se comprendre lisusu te. Parce que mutu na mutu azalaki na ba donc na ba projet na ye. Mutu na mutu aza na ba programme na ye. Peut-être bebazo kanisa OK na 2023 oyo il faut to balana. Il faut na 2024 déjà ba benganga maman na zadia na mwana. Peut-être de l'autre côté grâce Luzolo pe azota la carrière na ya lobi soki na bali lelo et au simba nangote peut-être carrière nangé kozonga liboso il faut na bosser dur parce que na komi na mwasi na ndako koto pe mwana za nata la belle famille nata la pe famille nanga. Donc bano tambola lisusu ensemble te. Mutu na mutu aza na makanisi na ye. Mutu na mutu aza na makambo na ye na mutu. Bazo tambola lisusu ensemble te. Yango ba goût na ba couleur. De l'autre côté, ceux qui totali na ba film, na chaîne nanga bando participer, na chaîne na ye nazo participer te. C'est vrai, ceux qui totali ba film grâce Luzolo la tie. Asali, Baby Ladonja zate. Mais na ba film nyonso Baby Ladonja bando koma. Grâce Luzolo bando participer parce que bazaki na relation amoureuse. Abando participer na makambo nyonso. Sikoyo ya grâce Luzolo tomoni a invité Baby Ladonja te. Makambo ezaka somo la famille.
ba réponse ya baby eza totalement claire. Wana penza ezolakisa ke baza na bango ensemble te. Ezolakisa penza toyebi te soki eza buzz parce que toyebi ke baza bastar. Bastar balinga air moko buzz parce que ebele ya bato tellement basepelaka na couple oyo ya luzolo. Même atanga moko en tout cas na sepela na couple mingi. Na bando tala ba love story na bango soki okoti na ba page omoni mwa ba photo na bango grâce luzolo na baby la donja en tout cas olobi wow couple merveilleux ba robota bana kitoko na bando lobaka bongo toyebi te bino moko boyebi ba star na biso baza batu moko balinga buzz makasi omona boy peut-être ça makambo basi ba solo la kala to garder na biso silence to tia ba fan na biso na confusion bakoki kosala pe bongo wana penza bakoki kosala pe bongo basali penza batie biso vraiment na ba confusion moko boye et puis un jour tomonika bango bazongeli lisusu makambo na bango ezalaka bongo donc à part ça bandeko soki makambo yo eza vraiment ya vrai que grâce luzolo na baby la donja baza lisusu ensemble te. En tout cas, na osenga na baby la donja ke a regretté te kandenge na oya lobaki ke na zaki na ba dépression due à déception. En tout cas, na osenga na baby la donja zala mutema munene. Dans la vie ezalaka bongo. Soki libala eza ya yote ata soki forcer yango ndenge nini ozala ya yote. Biso tosi tomona mutu boye bazo vivre na mobali soki 10 ans, 12 ans. Après quelque temps, baïka kokabwana. Bazo vivre na ki copinage, pas dans les mariages. Na ki copinage, 12 ans de relations amoureuses. Après kaka baye kokabwana. Ane moko kaka, soki 6 mois. Omonika mwasi azui mobali a bali. A bali penza, ake pe na ndako libala. Ezala pe bongo. Omona ba makambo susu yo lingi o forcer peut-être nzamba zo mona yo kuna te. Ezala pe bongo ya oto pe sa pe toli na bandeko na biso basi. Soki ozana mwa relation moko boye, ozomona ki relation wana ezo simba te, koswana nde koswana, bozo se comprendre te, do makambo nyonso bolingi bosala mutu na mutu azaka kana ba idée na ye na mutu. Nanu bobalani te, même mutu na mutu azana ba idée na ye. Yo ozo planifier ko balane oyo, mwasi azana ye prête te. Ba makambo susu ba força kango te. Soki omoni ki ezo simba nango te, vaut mieux bo rompre na bino, bo kabwana banzela. Mutu na mutu akende vraiment zela na ye. Ezala bongo. Eza pe na ba mariage mosusu lelo to mona. Relation na bango ba bandaki nango depuis baza ba élève. Ti bakie ba université ba comme ba étudiant. Ti ba silisi ba classe. Mobala luki musala koto pe mwasi aluki musala. Et puis ba balani. Donc relation moko ki bomwana e bandaki déjà na amour scolaire ba ko balana. Donc wana penze zaki ba plan ya nzambe. Mais ya mosusu pe soki ozo mona ke c'est comme si ozo forcer relation ango. Tika na yo. Peut-être mobali na yo to mwasi na yo zaka pembeni ezalaka bongo. Na côté mosusu pe na grâce luzolo soki makambo yo eza vraiment ya solo bakabwani. Côté mosusu pe to opesaka grâce conseil, continuer kana ba prière quand ndengo sambelaka, Nzambe a révélé yo pe mwasi ya vie na yo. Oza mobali kitoko oyo basi ebele bakolanda. Surtout que lelo komi star. Ebele ya basi bakolinga yo. Bazala basi ya poto, bazala basi baza na Congo. Bazala ta ba mama moko boy basi bakola. Bazana ba mbongo na bango bakolinga yo. Parce que bayebi ki grâce à ça mobali moko kitoko aza star boy. Donc sambela Nzambe apesa yo vraiment mwasi ya vie na yo et puis mwasi wana azala mwasi oyo azala mutema ki mama. Talaka situation na yo oza mutu oyo aussi operda mama na yo. Donc oza besoin vraiment na affection ya maman na vie na yo. Mwasi moko oyo akolinga yo akoshérir yo na mutema na ye nyonso. Ezalaka bongo. Wato opesa pe moi conseil na ba fan ba o nyonso ba ndo sepela na couple luzolo. Soki makambo yo eza ya solo eza ba buzz te en tout cas
la famille na osenga na bino bo continuer ka kolinga bango, bo continuer ka ko soutenir bango. Grâce Luzola za na chaîne na ye, Baby la Donja pe za na chaîne na ye. Bo continuer ka ko soutenir bango na ba œuvre na bango bazo sala, ba film na bango bazo sala, ba émission na bango ba salaka. Bo kotaka, bo talaka, bo commentaka, bo yemaka pe ba vidéo, bo partageaka, ezaka façon pe ya ko soutenir bango ya ko sunga pe bango. Donc vie ezalaka bongo, vie eyaka kana ba surprise ebele. Vie ezalaka bongo komona o planifier na o makambo boye boye. Mais omoni mwa makambo moko boye koti kaka changer makambo nyonso. Surtout pour na bana nzambe. Grâce aza mutu oya sambelaka mingi makasi. Baby la Donja pe aza mutu oya sambelaka mingi makasi. Bango nyonso mibale ba sambelaka. Donc bitumba eyaka kaka. Soki pe makambo eza ya solo. To soki eza volonté ya nzambe te boyebaki eza bitumba. Le diable combat trop le mariage. Wana penze za musala Satan. Soki amonika batu balingani, batu balingi babalana, ayebi ke batu oyo soki babalani, ba osala makambo minene. Oui, c'est vrai parce que soki totali Baby la Donja na grâce Luzolo, soki babalani bandeko na ba internet oyo, na ba réseaux sociaux oyo, toloba makambo mosusu. Parce que bango nyonso mibale baza na ba talent moko ya kusakana te. Soki babalani kaka, bakomi ko travailler ensemble. Comme moi sina mobali. To mona na ba pays mosusu neti exemple Afrique du Sud. Eza na ba acteur moko, acteur na actrice moko babalana ki. Bandeko. Ko bala na kaka après soki 8 ans de mariage. Baye ko fongola compagnie na bango ya ba film. Mais lelo malheureusement mobile akufaki, c'était l'année passée en 2022 de mobile akufaki. Ba komi ko produire ba film na bango kitoko makasi. Bango nyonso ba bando jouer kana ba groupe lelo jouer oyo lobby tango ka baye ko bala na ba komi ko travailler parce que bango nyonso bazaki na ba talent ko sakana te. Baye ko fongola compagnie na bango ba film. Bakomi ko produire bango moko ba film na bango ba film pe ya batu mosusu. Wana isengo makasi mais mobali akufi. Mais malgré ça, moi si azo continuer kana msala. Azo continuer vraiment na msala parce que moi si pe azam moi si moko mayele, elle est aussi talentueuse donc alobi te ata soki mobali nanga akufi na continuer kaka. Donc eza moi exemple pour na couple ya ba grâce Luzolo na Baby la Donja. Soki kaka babalani batu o mibale ba okende vraiment liboso. Soki vraiment eza ba buzz. En tout cas na osenga na bino nyonso mibale bo sambela mingi pona libala na bino. Bo sambela penza. Parce que bozana ba étoile bino nyonso mibale. Bozana ba bénédiction bino nyonso mibale. Soki ka Baby la Donja a commis film wane talema et puis vous allez ka ba film moko kitoko. Soki pe grâce Luzolo a commis ba film ezaka ba film moko ezo éduquer bato, ezo édifier bato. Ba film moko ya kitoko makasi. Siko soki ba balani bandeko. E ozala somo. E ozala otobenga ba bombe. Ba obando sala ba film moko ya kitoko makasi. Ba kozala vraiment tolobaka ba star. Ba ozala bongo. Là otobenga bango ba star. Mais na ba temps wana soki ba komika ensemble, ba travailler ensemble, ba ozala ba star. Eza bongo la famille. Donc toyebite pour l'instant ba information o nyoso kandenge ezalaka tokenda oluka ba information ba pesa biso en tout cas na ba information nyoso bazo bisa biso ke bakabwani mais wana penze zo kota biso te parce que toyebi ke na mondo yo ya ba comédien na mondo ya batu o basa ba théâtre en tout cas ba buzz ezala ebele ba buzz eza totalement ébélé. Eza vraiment ébélé. Peut-être au kondima, ce que eza makambo solo solo to moni grâce Luzolo bali. To Baby la Donja bali moi sur mobile mosusu. Wana pe neto kondima pe biso nyonso. Parce que na minute yo vraiment confusion eza totalement ébélé. Grâce à pesa ki ba réponse na ye,
ba réponse pe et confirma ki kaki bazali sous ensemble te. Baby la donja pe apesi ba réponse na ye. Ba réponse pe et confirmé kaka que bazali sous ensemble te. Alors on ne sait pas. Toyebi te. Na monoko na nga na ko di jamais koloba te ki bakabwani te. Bien que ebele a bato bazo loba te bakabwani, source d'information na biso pe et confirmé que bakabwani, mais de mon côté en tout cas na motema na kati ya motema nazo loba nazo yoka kake eza ba buzz yango na yoka na sentir o baloba ka sentir penza na sentir que ekoki kozala ba buzz bazo sala ka ba buzz bomona kana batamo ko boye peut-être presque fin ya année bomona ba makambo na bango ezongani ezongi ndenge ezalaki couple kitoko couple luzolo couple mo kitoko et puis balata pe bango nyonso mbali kitoko wana to loba balata penza kitoko makasi balata ka kitoko bango nyonso ezala grâce luzolo ezala baby la donja bango nyonso penza balata kitoko soki babalani couple oyo na ba réseaux sociaux ozala ka bango na bango baobando lobelaka bango na bango boyokaki bosentiraki bomonaki grâce luzolo na baby la donja donc ozala ka bongo. Et puis baobota pe bana kitoko makasi. Et puis eloko mosusu oyo vraiment ezalaka kitoko pona mwasi ya libala. Baby la donja yebi kolamba. Alamba kitoko. Bandeko bosi bolanda déjà ba émission na ye oyo azolamba. Soki nano landi te kende na chaîne ya Baby la donja kuna nde okekendo mona biloko alambaka. Alambaka penza kitoko makasi. Aza mwasi ya libala. Baby la donja aza mwasi ya libala. Bamaka mususu foto ndimaka. Ngana ndimelaka mwasi oyo. Aza penza mwasi ya libala. Aza star. Aza pe mwasi ya libala. Aza appelé à être une femme de quelqu'un. Une mère de ses enfants. Wana penza parce que aza pena mutema ki mama. Mutema moko ya koyeba ko supportaka. Aloba na ye mingi te. Monaka mona ta ba message oyo. Ezali ka mama ba flash moko boye. A flasher kaka mais aza mutu teki oya aza biloba loba te. Cher Boucho, cher abonné et chers connaissances, to komi vraiment na suka kandenge zalaka na moi analyse na biso, moi information na biso, moi ba commentaire, ba suggestion, ba remarque kandenge zalaka sur couple oyo ya grâce luzolo na Baby la donja et pourquoi pas vos prières aussi. Donc na minute oyo bino ba fan bo continuer toujours pour soutenir bango dans la prière car rien n'est impossible à dire. Bye bye la famille et à la prochaine.